Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre. Ako investir na mboka na ye, vaut mazwa licence ya KFC, vaut mazwa licence ya McDonald's, ye pas sur la McDonald's na ye, vaut mettre na ba station ya essence na mboka na ye, qui ko investir na poto. Mais chez nous, c'est pas le cas. Mbongo nyoso banda kuna poto, ba makango nyoso someli banda kuna poto, mutaza ata 100e bureau na yo, nda kuna poto. Mutaza la 2e bureau na yo, ofitini famille na poto, visa ka akebeka tu na poto, visa ka famille na poto. Mot d'ordre mikili, ba e poto bazongi, bongo kosaka nango. Tala ngaza likongo mukonzi moko ya mukola liboso na mona mukonzi na kaka mukola liboso ba levanga mukola liboso na mona ye afongola ka nini eloko na likolobo tala bota dollar mukola ba draguer ba pesi o carte mukola ba bambio tala mufuku to mbongo siko so doza 90 basi bongo akabaka au kane pasa mbongo ngote au kane pasa mbongo ngote. Motika kobumisa image ya mabe na télévision. Ndeti yo fils mokoko, to papa na ki na ko violer ye, oza censé te oloba bon la télévision. Batu nyoso ba na TikTok bazaka bata mabete, ngaso na swana ka c'est pas dit que pati masola swana ka non, ngaso na finga ka ezate chimene menga finga ka non. Batu musu baza bateka bilamba ba na TikTok. Musale ezate na Congo, boliboka nga bon TikTok. Et lo que somsa bon mituka eza TikTok. Bajede wana sala agence na ye za ayiba te akuluna te aboma batute assassin te muto bien nga vraiment franchement au mona na live mais tu m'appelles ba suma yela ngwa bino bocha ngona sami sapi tu komuta kuluna te dis-le-moi. Bateka bilamba na TikTok basala ba agence na bango na TikTok bafinga batute et musu bafinga na bango te bokanga TikTok ba te plus à bango basani ba client bayaka na TikTok basala de coiffure na TikTok bokanga TikTok bana na basuka bi basali bino nini iloti basali bino loti donc à cause d'une personne à cause de makamba beni boli bolatisa mutu moko apo bokanga TikTok mobimba. Vous en avez maintenant père, oh, son a été trop bébana. Ba pauvre bakota. Boyenga na ba pauvre wana nyoso bazoganga ba pauvre nyoso bakota tout le pauvre ici. Allez boyenga na ba botagelenga ba pauvre wana nyoso bakota. Ba pauvre wana nyoso baganga bakota. Bobenga na ba pauvre wala nyoso bata pasi wala nyoso bakota bala ba problème ba 100 euros bala ba problème ba 1000 euros bala ba problème mbongo bakota nana bala ba olela trop bala problème chiko bakota non bibo bota potelenga s'il vous plaît bota pote pena massivement bota pote Dabie, ngaza congolaise. Oh, ngala mwana mboka penza. Na bota mi pa na suka Zaire, na kochi Congo, Ngala congolaise patriote. Mwana mboka ya solo. Naza mwana mboka ya demi Dakar te, na mwana mboka ya solo. OK? Naza lumumba na bino. Tous les bazo banana so bazo loba. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Nabiboye. Bino bato nyonso obozo yawana soi-disant. Laquelle on a maniqué. Bon tapoter l'écran s'il vous plaît. Bon tapoter tant pour loba. Ah. Quand la boss ladies parle en fait, vous avez le droit de tapoter quand même. Ça s'appelle un respect. So boss azolo babo tapoter.
est-ce que yoko qui na live Willy Moucheni otala ka Willy Moucheni boy to na live ya vote singa soso qui na live ya muto munene faut tapoter hein oh là là faut tapoter bossa zolo ba faut tapoter na moni ba intervention na bino ya ba zoba bata pasi o bazolela. Je suis l'impoli de la nation. OK? N'expliquez-moi identité na ngata musu bo comprendre. Je suis l'impoli, j'en sais. Nayebi, j'ai l'impoli, je suis l'impoli. YouTube, etoze belinga ce qu'on a bima en tête. J'ai l'impoli, je suis l'impoli, mais je m'impose. Pour s'imposer le roi nga au kokati. Boze belé na melibino tout maluba. Boza ebele. Mais na melibino nyonso maluba. Boye o jaeli. En fait, tabani na réglé bino tout. Tabani na magali lo mama. Yo ngozonga suna bando filmer mama na onda te kaka maki. Magali lo mama. Ko bino na so ba 16 wana yo soit disant biso to lobela mama Denise, o lobela mama Denise, o lobela keni. Biso to za pour la mama Denise, depuis o za pour la mama Denise, o lobela kenini, apa ko ya ko finga na TV. O na za pour la ti bozo ya ko finga wana, to lobela ka mama Denise, fa benga na bino. Apa ko lobela mama Denise na munoko, bo lobela kenini. Bino ba bo fingi sa e penza ke ba tomboka ba finga ka ye. Bino ba bo fingi si e penza. Bino ba bo tambusi na ba panel. Na lobela ka mama Denise, na lobela ka mukonja mboka, o lobela ke nini apa ko finga. Apa EPC ma finga. Bo lobela ke nini. Moi je parlais. N'insulté te. Mama Kongwa finga mama Denise, ba combattant ba finga Fachi. Moi, je parlais. Je ne pas insulté. Peut-être pas l'inverser moussapinanga que maman Denise, kebisa, ceux qui n'attirent ko finga, toi maman Denise, ta moutou, maman, je parlais. Bilos ko bolobela maman Denise, bolobela ke nini, à part ko finga, bolobela ke nini. Nesi bobi me belé bongo. Bozo tombo la maman Denise, to bozo kiti sa yesiko. Azam maman présidente, dès que vous se prétendre bolobelake, bon, bolobelakaye, bon, l'accès, elo ni bosi bolobelier, au peuple congolais a capté. Bon, la qui s'en a défense nini, au bosseli déjà maman Denise, à part, libolo ya mama na yo fingi mwasa mukonza mboka, libolo ya mama na yo, à part yango, bokanga ye, azonga Kishasa, botinde l'Interpol, to mona makasha président, to kanga ye, bo comme si na place mona Lumumba. Bon comme ça place mona rebelle, bon comme ça pouvoir mona Kabila, pouvoir mona Nanga, bon comme ça ndemo le roi Kagame, bino mo botombo linga, bon comme ça na siete au place Tazali, c'est vous-même vous faire ça la Kicho. La poste à Kicho te, bino mo vous faire ça la Kicho, pour ba remarquer que la voix angélique, et ça Jaël. Bozo lobele nini. Depuis bo funga ba panel, bo si bo lobelier nini. Oh, bat ba a capté que bato ba le maman mukonja mboka. Défense ezati. Défense ezati apaka bokanga ye yo. Zan expliquer bino. Banana na magailo mama zolo lo roi moins. Yo magailo mama. Mama na teka ka maki kuna na lopango wa famille ndaka batoli yo. Muto avuta mboka directement ba poto. Mama na teka ka maki akotokisa. Les ça va jano ça na bébé mia ngana bébé mia tena ebi famille no très bien na Kishasa toyeba ni magailo mama pikime demi Dakar combattant tu azuité na vie combattant oyo azuité ba combattant tout bazwa boke tu azwa commandant eso azwa nani oh comme c'est les ino azwa ba combattant tout azwa combattant tu azwa tatikala ya bébé mia combattante akoma bébé mia combattante bébé mia yo combattante akoma bébé mia na âge no mukolo boy na bien okena ko porter plainte na Belgique mutanga songa Kishasa te Magdalilo mama o porter plainte na Belgique bino bo porter ba plainte ba bino mama Congo o porter plainte na Belgique bo kotisa na mikanda mutanga songa Kishasa te oya na lisola bébé mia na sana ba preuve ti lelo ba preuve ngwe bimaka te bolone lo kwa yo na internet azate yo lingo sa combattre no sa illettré otanga te combat ngo bokende ko sala oza illettré combat na ba illettré na kati ya combat buti ka so ba youtuber to lobaka
Yo bébé mia yo, Magali, bébé mia, Magali lo mama pigme. Maman na teka maka ko tokisa la Kinshasa. Au final ba maman bato, lui na filmé messa maman na yo. Soko le kinga boboso kitawana yo. Maman na teka maka ko tokisa. Amela café, asali soki nini ombabola na etie maeti, amela café ne kolo, le kino mobali mutu e beba. Maman no ti le loba avant na lopango a famille. Lopango na ngaba ezanga portail. Maman na oti lelo avant na lopango ezanga portail ba porte beleta to yeba ni ba famille Magali oyebi ke famille na ngana yo ba kokate yo na famille pauvre que ta mère a teka ti lelo maman teka maki akotokisa combattante na poto ala ta Versace ay na télévision bébé mia ta mère a Kinshasa teka maki akotokisa lekino mobali shayer mutu e beba shege yo ngolo balanga yo kasinga na ko banga yo fali faut faire président, faut faire quelque chose. Na poto, na betelo tolo. Amundela sa la blaguité. Baje na papa ma bossa na ko bamba bino 10 ans lo waje. Baje na mu 15 bossa ngana na ko bamba bino 10 ans be pa to silani. Bo banda komba olelo. Depuis na ya poto bo telema bo kenda tina ba préfecture bo kenda. Bo mona na avion na zo Kinshasa. Bon, on a un avion à jouer Kinshasa. Bah, j'aime le papa, bon, ça, poto, bon, oui, mais bon, c'est intégré, mais bon, comprend qu'à poto, bon, ça, la poto, il est très, ou même la poto, ça, il est très, yo, mais le ça la formation, ni la poto. Combattante, t'as la li boumoumounene, à quel moment, mobile, t'as la calé, soit flair, yo, na mobile, no, t'as ma barbe, yo, moi, ma barbe, na, moi, mobile, ma tama, minene, te, mobile, long, le roi, katika, faire, t'as la ma tama, minene, t'as calé, soit flair, yo, ma finger, combien t'es la monier. Na mobile no tali bumu munene masoko minene choko makasi maboko loka ba mbinje uta bangala acha ba barbe ba yombo na ba barbe tala matama mobile minene na age no cha mobile okoti mobile ki Mario piki me alata voile loka mwana simba ka voile me yende mutalati voile obimi tai mona bano ba simba ka voile bébé mi ayo libola mama no ateka yo we mama ngata musamaki maki mama ngata musamaki otokisa yo na ebi famille no de A à Z. So na bina simba famille na yo awa Magali na simba tu bayebi na bango yo te nga moi je suis de la famille na ko lokota photo a maman pasa teka maki akotokisa wende bosona wana na mona na okota te pour décevoir famille tozana ba lien familial nga na yo oyebi to na ba lien familial na yebi famille no très bien na yebi ne maman na teka maki akotokisa ne ba vanda tilo na lopanga famille c'est capable de la maman na ta chambre foutela na mombele yo kolo balanga combattante il est très le roi yo on a papier au côté que la police on a français parler te yo mto memi mutu na la police ba fundi yo on a français parler te on a français limité yo fundi mutu on a ba preuve et na ba papier o comme la carte la police be français moins imbécile yo ko funda muna poto yo na papier au côté la yo imbécile non nyama ba je na bangisa na pas chez moi nga bangara nga ba ja ba bangisa na ti bossa ngoku bien. Et puis non senga na bino bo kanela nga na ba vidéo bo bimisa même bambeli na minduki aza mwasi sala vidéo bimisa mbeli lo ba jeso na jour na otobola yo naza na besoin nango bo kanela nga penza bien na ba vidéo bo sa ba live bo matisa bo tokisa bo beke yo fo bazong so Kinshasa président de la bo tanga pela ba kombo président omoni fali mutabe ma ye bozongi se Kinshasa bo sala ngo pa bien bo sa ngo ata 2 mois ça m'arrange eza ko apaiser nga na sebino makambo salo emesanga mama neneken no dame kitoko on dirait bo bongise linga makambo na niveau moi je sais pas moi bo sa ngo sou bien Magali yo mto memanga pototi yo Magali obosani nazana Kinshasa atali solo ya potote yo moko ba live na yo ko finga nga fia Kinshasa okanisi mnanya ko memo poto fia Kinshasa muntu wana kabakate ako memo ofinga na kanda na babemanga mikili bino bono pesa ngaka onga no luka so na yena tuki bino bo pesa ka ona luka bino bono pesa ka ona luka bino bo memanga poto bino moko na ba gero ka bifinga bo excita batu na ba gero yo bo memanga poto bino mona mafinga bino moko mafinga na bino na kosekanga e komisaka na poto kama mafinga na bino pe e ko bamba bino 10 ans oh Magali ona poto ona ndakulo kwa ya ngate
wana poto no ume na poto wana pale lo wa ya ngate na poto na umelite na obimise mino pale na bona ke sunda ko no ke taso basisi misala na obimise lo ndako ona na locataire te nga moko mama ndako ba chambre so etikali vide mpaya ya olala. OK, na posa locataire ba vie na ngati. Je vis toute seule enjoy sko poto. Ana poto wana kara malonga te yo. O me na poto so na biso toza ba vena. Wana poto bo so na ba basali ba 3 ans 4 ans na mikili bwana lo côté wana poto ça la formation te. Wana poto ane lo côté la mutunga na ko mbouye bino na kesa l'inscription à formation. Na mbouye bino na 10 ans na commencer à business. Yo siko to bando tika mloka na level là c'est na lekyo na pouvoir maloba. Là ta drapeau na bien comme tati cravate. Li bolo mama no ya ale. Combattante Mukinza, Lisa Queen de moi. Magailo mama libolo mobali mama mobali na yo na ko matisa bokilo no minati. O tata mwasi mobali na yo minya. Mama leki mobali no minyati na ko simba famia mobali no separate libolo mama le likata mukie. Oza sel mwasi mobali na leka internet na kaleso flair tamo loko a chouchou bakanye kweki na mai. Mobali no kene ko mi bala yo moko fete nzalana fete zangi batu. Feti bato babona bango koya biloko etikala masange etikala feti batu bazate feti bato internet mutabala bato internet ka ya bato babona bango koya feti zanga batu mariage lokwa ba dessin animé lokwa ba popi mibale babalani aleta mo eloko lokwa robinet ozwi magali mutu munene diminutif lokwa mwana simbi voile tala feti mabe okokende kokotisa mike tala azona tala pe ba drapeau jaele libolo mama no moteki maki libolo mama mobali na yo tufi na bino na camarade na bino te bosa sanga ba jana te magali yo ko na mbandaka na kati na bokatola nga ko la Kinshasa na Afrique du Sud yo za illettré tangu yo so ko na bokatola na mbandaka botanga molakisi yo ngaite baba iyo orobio bokat ngana kola bokatola te odo kenaka bokilo na kenda bokila te yo okona mbandaka na kati bokatola okenda bokila nga kenda bokila te nga kenda coin na ke coin yo kenda bokenda ka bokila bozonga ka bolosio nga kenda coin na kenda bokila te donc moi mboka ya kati mwana mboka yo illettré mwana mboka bolole bébé mia si on a récupéré le dossier, on a changé la directive à vie. Il y a une solution, ma camuso sera la poto yo. Il y a la police zéro, la préfecture zéro, parce que tu es illettré toi. Ok, na komo ba siba yo. Ok, sur la mobile la choko bongo, na ko sasale, na ko chiko, na ko découvrir famille à lait. Na libala non de comment mame bozala sous place mon côté muta bala libala dodan bambe ki se libala bozala sous place mon côté mobala komaka aye ake so bo moni mo mikola bo beta moi tout o sali selfie moi so azana mobile ne chaque jour azala so ka sali live ati mo mobile ne a filmer mobile kilima oze lengité mobile sala tout la mwisi ya zaza bébé mia je vais te récupérer nga za éviter so ba jewana o ba bébé mia na ko fuka miso na rando ebine na beta ko na rando ko kate na kuto ngai tata masa ba keina na bini sonze mba fali yo na kuto nga tata ba keina na bini sonze mba fali pia desa set na fuka misa bino na rando na ko kokanga yo magali yo ko kokanga sulelo na zo senga télémat kendo lo ba français na la préfecture télémat kendo lo ba français na la police télémat ça la vie de recherche na sepeliso siko na mikilio imbécile na fundo siko l'excitation à la haine na fundo siko na la sa preuve que je n'ai jamais insulté je parlais pour mon pays et bango baza ko sala na excitation à la haine bon c'est là baza quoi donc acharnement na zo ko kangote baza ko harceler en fait na sala lo siko plainte kitoko ya kilo yo ça ba jeyo yo même akolo la kisasa yo ça ba je na trompe rabino moi je suis trop intelligente pour ça blaguité na ki ko fongolo kesa munene na fundo sikoyo na la balabino que je n'ai jamais insulté ni chef de l'état na fingi moi si n'était n'indersé qui avec colère parce que azotine na bateau baso se prétendre que basa repa na ye et puis basa ko assumer que basa ba ki se kediste tande basa ko harcelenga tande basa ko sala nga boye moi je suis à la maison je veux juste parler pour mon pays bango ba baluke lingai na sale lo siko plainte musuni ya munene na vandiselo na kiti magali yo no kimiso Belgique no kimiso Belgique o sa blague na ba jana na ngate
kosala ba gère wala te na comme un avocat na kota ka ba bureau ya makasi kosalisa nga ba gère wala te kosalisa ba vena kosalisa o mande no banga te kosalisa nga ngote no vandi solo plainte musuni ya excitation à la haine okokate ya okokate combattante osuka pi yo imbécile bola mama no nyama combattante mukinza yo manike vana kiti kizengi basi babengani bino okolo bateke babengani bino depuis quand yo monanga benga musheni ya mbate depuis quand muto alobaka lokuta yo muto kosala limana wili oyo sona emana wili te yo depuis quand yo so monanga na sala appel la boss moi Congo boss ya mbinga te depuis quand o gère les choses yo biloko za na katia yo biloko za na katia o terrain minute depuis quand nga benga boss moi ya Congo peu importe boss nyoso ya mbanga te depuis quand yo benga leka pa batu oh vie bengela nga boss wane oh vie na posa na sama ba chie wana te na petite arle kisanga na benga ka ba boss nyoso nga moko depuis quand et puis to bani ndeli na boss mote na kishasa na benga na leka par intermédiaire et puis na boss akatela na téléphone te na ma bena mine na poison depuis quand je prends mon téléphone na benga boss mo quelconque akatela na chombo to boya koyamba depuis quand manike si moko mukele ko kufa boss moko te ko sala kango lala kutu pongi kona makambo lokuta te oh ya wili musheni boy ko yambo yo monenga swena wili musheni o monenga place na benga ki wili musheni depuis ka le boss aleki ba boss tout na politesse na monde c'est wili musheni boss so bengi a ratapel a rappelaka boss a politesse so bengi a ratapel mutu tout a une réputation ya wili a minimiser mutu te a chosifia ka mutu te a tchaka point la vie à mutu te le seul et l'unique boss ya ba congolais nyonso qui chasse as exemplaires c'est Willy Musheni on m'a pas ça une longue vie parce que ça mutema munene il a l'argent depuis banda ko yemba ya Willy tozala bana mike bana ok jazz mama diluti lelo Willy Musheni azala casa aka bonne santé za bien akabela bata télévision akabela bata théâtre ba musicien so ça commentaire ka visibilité s'il te plaît bo banga ba commentaire pour ani bazo bunda na ana bat na ngai peti so ça commentaire s'il te plaît bazo bunda na ana bat na ba bomba na bango kuna on dit to banga batu ba bomba na kuna opposition na pouvoir ba bomba na kuna o ma ba chef na ba kerte depuis quand taba bolole o wakizengi manike wakizengi zana ilo na téléphone na l'action skoke na lekio na pouvoir attend au moins dans mission na bongisa mutu na réseaux sociaux so na mission bongisi mutu ba mema biso poto me bongisa batu te amemi au poto récompense pour celle musala ngana za so derrière ba mission te pour toute information bien de bosika na ba copa ba derrière ba musicien moi je fais ma vie faut dire téléphone ngeza téléphone ngwa ba matière o eza opasuka donc comme peut kota code boze mkie faut ba mécato ba mécanisme donc non ko ba bongisa mo what the fuck man. Oui, j'ai. Bah, tu n'y as pas bien à l'aise, bon, pas bien à la deuxième numéro. Le téléphone, oh, fuck. Oui, j'ai là. Voilà. Voilà. Beto siko lo mwamba suka manike. Peso siko liboma. Beto ne lo mwamba suka. Rape Willy Musheni na lobi fiotoro kodamboka. Vélanga, bomoni, aujourd'hui, à l'amour qui aujourd'hui, appel manqué, il y a Willy Musheni.
Oh, ngam la c'est les audio. Je n'ai aucun audio. Imbécile, nyama. Boss, bonjour. Dira. Eh, chombo. Bonjour. Labe una numéro na nga mushuswane. Numéro mo na obe murogo eza ngai. Yambanga ce téléphone on comprendre ngote. Na iba te place ni na fini zo compliqué ngai. Yo, on gèle chaud. La lola défi. Je dormais. La coute appelle manqué. Il y a papa des papas, boss le plus sympa, boss Amboka, Mukonza Mboka, boss Mobwe, habité photo célèbre monument la qui ça tonine. Pablo na mio secte bolobaka, botam molaka na massage. Hein? Botam molaka na lokuta. Botam molaka na lokuta pourquoi? Botam na massage pourquoi? Héritier Gangelio, héritier sale mission senga pardon yo. Wata vie nanga, nde falia vie nanga, nde bina fila mutu nanga. Ok? Je suis pas derrière de musicien moi. Nazalaka sous derrière ba musicien te. Nazak j'ai le show, nebi ko sa la promotion, je parle bien. So za vie nanga, na repeso respect na yo. Mais quand ba musicien na biso, so ki to s'imposer te, to mi pesi respecter to yebe loko to zati. Tant to sala ba promotion to ke na be mission na propre argent na biso moko. To mataka taxi au keti na plateau, au fouti l'art na yo moko. Énergie, volonté, maloba, moutou, toute seule. Donc, ça, on s'en régulièrement, parce que je t'aime. Sur ceux qui n'ont pas respect, et n'y a ça le bendana. Il faut na s'imposer. Ceux qui bossent à ngote. Papi, maman, bossé, c'est ma blague, wanate. Mamie, il est la bossé, c'est ma blague, wanate. Donc, papi, maman, bossé, la respecter. Na télévision, na, tant bossé, li kambubi, so, tu es le cas, mbinzo, internet, ko lo baka papa, mais pas papi, maman, bossé, émission, manque d'image. Bilo bokoloba, moi mobimba. Chaque jour, live. Chaque jour, télévision, YouTube, live. Télévision, YouTube, live. Guerre bimabwe. O soine lié. Oh, papi, mbo, madame, mamie, lela, bossa, te. Jour à respect. Bah, on fait sa papi, mbo, madame, mamie, lela. Yo, bako écarté, oh. Si ko banen, ba, travailler plus. Banan, biso, makamto sa, konga koutana maman, mon, na gare du Nord. Azak gabonaise. Maman, na gare du Nord. C'est une gabonaise. Ah, son nom, yambate, c'est que choc qui peut, wesh. Une mère qui est gabonaise, a télémisanga, abina yebayo, au sa be mission pour na Kofi. Moi, j'aime pas Cindy, parce qu'il n'a pas ça par là. Tu dis, oh, Kalimgala, oh oui, hein? Donc, ton travail, donc, ton leka, ba frontière est belé boyé. Je suis comme, on a sous derrière, comme, ba musicien, si on a lobby, peut-être, on a posé, on a Kimi, sans c'est de Nio, on a mouté, les gars, sous l'émission, pas pambate. Moi, je suis la star. Donc, on a l'émission, pambate, na quel loba nini. Ce qui actualité zali émission est la mama kasi. Ce qui actualité zate o comme mutaba 10 000 vies o comme mutaba wika. Tu vois na leki na YouTube na sa wika. Na leki na YouTube na sa dika. Non lekate. Eh, ngabe na gel show ba prêtre ba benga nga ba faire nga politicien banane. Donc l'accent pas artiste était. Na on l'accent musicien te ngabe na relation pas musicien dans zaka boengume vie yaya dans zaka misu na se mais ngamo pe na miyebi ke na kwa na prêtre so na betio matolo c'est pas dit que yo oza na répertoire na ngaka yo ne mutoza non donc respect zaka réciproque comme ni héritier watana be oyo lobi ke héritier bengani yo kana biso comme ni wata a vient na biso tout on comprend na internet biso ne soto banana pa na ye na batu bakenda ba golwa batu bakendaki batu basa na o ba warrior bana to bandaki pani mutu monte atika ko joyer na problème que ale ki sa sopede to abatu place bazali ba po mezanga te a négliger mutu te a minimiser mutu te a débordaka te ki a blessé sopende na sala momona te. Il est gentil avec tout le monde, il est gentil na biso nyoso et puis aza seul leader so komene na 10 heures à moins qu'il y a un pongi. 10 heures, 1 minute dans un pongi, il va te répondre. Il y a une valeur à être humain. Aza croire qu'il y a un lobby à moutou. Donc, aza fait moi dimna batu. Tant qu'on y a wata go banga, ne ba benga non pas spiritas. Wata go benga na bon. Toi niveau monter doit valeur monter. Asa les missions ba kata so ba ofinga, nga finga ngati. Mama makongo ba finga, tanga bimboka ba finga ba konza mboka. Siko yangani na kamo shiniri na. I don't give a fuck là-bas. Alors OK. Alors bien ngati pour la changa, on te benga nga wapi. A benga nga wapi. Tango yaka fali memanga poto. Peu importe ta situation nyoso. Non, tu as le respect na ye parce que a vie memanga poto, mais le memanga poto c'était que na comme derrière rien na nyoso. Non luka fina ngate.
alongoli déjà au sala musala no latana yo bado so baby que j'ai la bunda j'ai la sala boé j'ai le so pour meilleur ya fali oya alongoli a sauver a memi qui l'a sauvé on est na ngoma boé no lo na bino avec assurance pour le bino avec assurance o nyonso pour fali mtamara miki mais tout le monde na longola na muto qui note que j'ai la bunda ya blagité na sa soldat ya blagité on a tchaka manjaka malion na banga raté so na yelikam oh gims oh na yaka mobimba donc et foutanga miki mais na sa te obligé na landa kaka fali na sima ata ba betu lo mobwe mokili mobimbe moni yo zakaka te bablo ko ne si sa respect ya sa memio olingi su ya sani a memio da poto luka vina yo sala makamu na yo s'imposer soit parler a monopelo bi vie évoluer au sali baku au peche chakano au simbi 10 ans na maboko respect mataka soki yo moko matisi yango respect ki taka soko komi semba ya ba musicien ndenge bino bokena kolanda ba musicien partout aza beauté nga lepi wata sala ba répétition na kata mikili na répétition suka banda bokena ba répétition je viens pas na zete pona yaka pamba non yo senga jour na moyi ke lelo ndefona kota repa wata na yerep na yana nga moni ke j'ai la zalia aboko libanga ba valoriser yo tangu to bimi nga mona fashion na bi to kolanda ka wata te soki répétition sili to bandolanda wata temi boboye wata temi boboye wata skeli boso wata soki si babilo boye simba pona suka to roza transport babilo musufu mo pesa valeur soki rep sili foto bimba kato zuba carte kei to yebi place to ko senga ye so to na besoin na ye to yebi place to ko senga ye to landa kate na fashion na rep suka na silika ba masala nga tu baza témoin to bima to ko ta taxi o sela na mu konsamboka o sela na lute je nous a pressé pour ani tellement liboso bosa mono nga petaka na petela ba ngona bi boma ngana tele ma pasa fula batu na manola na pabusho moni ngaite apasa so na sa momona te mobli bolo banga na poto na sa momona so na posa wata no komia wata pabusho j'ai un problème j'ai un souci on pesa nga so qui o valoriser o mi valoriser te bon valoriser oti surtout na kopo so ko michete nga da fala me manga poto point bar a me manga poto bomona nga la sala na cabinet falite donc ngai moko la conscience ngai bi ke fona bimisa palais à cano level fona paye cheche fona zo 10 fona passer permis fona sala fona bundanga fona no bimba na okota ça ba projet nanga ndenge pe fallait za na ba projet tanga za na ta la temps tanga ke quartier la ta za pe na ba projet ti lelo se réaliser ezwa temps so za sans boulot ti ndenge bino ayaka senelite ne ko sani ne osabe mission za mutuna makolo et là on a se leka forcer la mission na plateau au sur la revenu ni de l'autre côté ba polémique ke zo ngo sur ni di rent ni di franc ndenge si bazo ya ko beta no za na concerté mais na linga papa chéri sauf on a lobele na reconnaissance na liambla papa chéri na vana na ndaka mutu na ye na reconnaissance sa famille wana na koloba en passant parce obligé au foot ngaité to na sa sobi non mais au moins na bandule te na ka bandule papa mbate parce que na concert c'est pe na tambo na ba concert papa bate na linga na bandroit ya bate belé te moi je suis comme ça na za fier mais non na komati oh on a makila papa madaka be mission papa ma allez, so mission, comme je suis comme moi qui m'ont baissé qui faut se retirer, reculer pour mieux sauter, ça c'est moi. Et ça m'bala la bino souka, m'kambo ça la mi kinza wana boya ko bete balo kuta la télévision, ok? Je l'argent. Dès la fandi boye, naza libu moko tonda, naza très bien, na ko senga na bino, sur réellement, bozo lobe la maman Denise, bon lobe la be fait o azo sala, parce que bino ben fait ozo sa bon lobela ngote tellement besoin na ben insulte yo congolais pas comprendre le maman Denise azo sa te congolais za ko finga ye so ko loka bino bozo lobela ye boya ko loba que maman Denise asali maman Denise se bat pas à capter makela ni bébé basa makela mutana mbongo ta bona pauvreté bona lante bosa makela mutana a di bumu plaît bosa makela ni est-ce que ngana sengi bino pardon bino et puis yo Gajibi li bolo mama na mwasu na mukinza tala mutu dignité so kwa nya tongo yo gajibi muta maboke anglais nyonso yekola na vie ki professeur nyonso yekola na vie pour suka muta maboke yo si la luka yo la muka na tongo yo moko ozo mutu ka na rigini yo tanga na petit frère na prince el matador ozo mutu ko kenda ko luka sila yo moko oya ko sa maboke yo muta maboke gajibi mutu lo kwa mukoko le manga mafude li bolo mama na yo kolobaka makambo na ngai te na kombatisa mwasi no miniature ça lokwa mukinza suka
keba nanga bangla no zo nanga ba français tara ba photo nanga tout fia tata na yo na comme matisa mais c'est les français miniature na matisi famille miniature non mat osala maboki mais non mata miniature te gachibi keba na ma be makasi na ko finga belle famille na yo na matisi moso miniature et moi na ko finga yo o fingisa na bato osala pa na bango kanga na soko nwana tala mutu mukusa la taka pantalon ko la couper li soko e kangama imbécile na camarade no yo muto za minu lora minu vide oh Jaël est chaud ce qu'elle a fait en tout cas je demande à mes chefs ali pour parce ma soko tata na oni ya imbécile yo bino nyoso wana oh asengi biso pardon nga ko senga yoda nono to manike to ndimi pardon wala te nga na sengi bino pardon yo mi kinza o ya papa mbo mutu na sengi pardon za moko oh ça ceux qui combattent ceux qui nano ye oh ndenge niso ndimi pardon te na kele bino we on ndima pardon ndima te na kele bino we nga na kele bino we nga ipena Jaël na ye te rejeter pardon na kena yo wapi oza mu kinza devant nga na mono te oza loko te oh ngana ndimi pardon te on dit ma pardon ou pas na kena yo wapi na kena wapi nga Jaël na kena pardon no na sengi kama Denise sili bilote na sengi na kama Denise na sengi bilote oh bobime bo bangani vous avez peur de quoi vous avez peur de quoi boba qui a fingit mais nga fingit na inderse na kina colère si qu'on a sengi pardon bon c'est ko tomboka a fingi bon na ye na bi bon maman Denise limbisa si ko bino bobime bele bo poani naza na vulgaire nga pela son sa direct na gacha moins de 18 ans naza vulgaire ya blaguité et puis quand je me fâche je me contrôle pas yondi ma pardon toté et talingaité je passe à autre chose ça c'est moi j'ai imposé qui j'ai le show na lobby si bino pendant ma semaine pe so na bina kanga bino ti décembre no kanga bino so bo chete me bobeta so la bina comme ça bino ba mbolo na nga pendant ti décembre no comme ça ngo boyebi que so na kanga bino ti décembre no kanga bino il suffit na bouger bino ka boye na bouger bino ka boye woli na troubler bino no ben na bongo la mai vino na bongo liti bo za ka ni kleche papa lulu bezezwa bobi misa bez moko zwa ngana na tala bino bobi misa bez moko zwa ngana vande na tala bino moni na baloli mai vino yo mani ke so balola mai vino to danono to ba bololo so ana boli na kanga bino ti décembre na yo kse bino ba kanda mitema pasi na sabino ngo na tina bino na sa tina bino oboni boko ba ofinga batu ba ofinga la batu nini ofinga la batu nini na problème bino te chacun de nous sa vie na kwena c'est tout dans quelques minutes je serai chez moi bon on a non filmer pe pananga OK chez moi bon on a bien filmer pe et pananga oh boni boko a fini maman présidente toye bisi maman présidente pardon pourquoi ça nous te ma passe pourquoi je sois bino pourquoi pardon nanga ça vous fait parler pourquoi bino bosa maman Denise te bolobela mboka bolobela befe ya mboka OK bolobela mboka bolobela befe ya mboka soki bomoni ke côté oyo eza bien boloba beto découvrir que eza bien boloba ti bilo ko lebese te ka ko finga ko swana bo comme singa Jaël na ko yokse bino mitema pasi ya boko kokate na ko yokse bino mitema pasi ya boko kokate na camarade na bino te mutu mwa sa besi ko leka nga na tabino tozo lukaye toko sala boy dans quelques minutes je serai chez moi non filmer place pas nanga mais je filmer et pas nanga la keta ba misala nyoso sili lelo bazoba boloba ba effet ole boyaka ko finga batu bo expliquer batu ce qui se passe maman sali boy batu ba comprendre lo maman sali si bozo ça pas maman oh bozo ba tozo ça tozo be pour la maman mais expliquer ba effet à maman expliquer ba effet à maman vous êtes capable d'expliquer bon ça quand pour la finga bat mais vous expliquer ba effet au maman sali oh pour vous s'acharner là-bas biso to ça pour la maman to boité pour défendre maman pour lobela maman mais vous expliquer biso ba effet au maman ba action maman so sana ki chassa ole boka ko finga batu chaque jour quoi serrer battu tout boya ko expliquer biso ole boka olobi boy pourquoi bobité maman asali boy bolanda réalité to sali boy et si ngoti pourquoi bino ko so ko fingi sa maman
Ce qui vous a fait un bateau bolinga ka maman. Pourquoi qu'on expliquer bah il fait la télévision et s'il n'a pas passé à autre chose. Moi eloko so ba lo bango mingi ko tabat na mutu. So bazo lingi so mutu bazo lo ba mingi ko ta na mutu. So bino bozo yinisa ndeye. Baba kamba bozo sala ba tout ce que bazo baé bon on dit est-ce que maman va battre ba ko lobela est-ce que maman tout ce que bazo baé bon ya ko expliquer biso ole boya ka ko finga ko loba bozonga na ba réunion na bino te to expliquera siko bato moni ma mjala loba kosi tala facha sali boy tala mama sali boy tala kutumboka ezalaki boy tala place to komi boy et ça simple et ça question simple réponse simple mais beaucoup ça la monter mais botelemi kana ma finga botelemi mais bon expliquer bato j'ai la za lokuta makamu j'ai la lobby a kosi tala kutu bato baza ba opposa ba kosaka tala kutumboka ezalaki awa to longolo a ekomi awa tala a to komi awa tala a to komi awa tala mama sali boy tala papa salaki boy c'est tout vous en fait tout pourquoi. Vous êtes capable d'expliquer. Vous voulez insulter tout le jour. Incapacité. Vous avez la expliquer. Mais vous avez la capacité d'insulter. Il y a quoi alerter le monde. Mais vous avez ça. Maman fa benganabino. Il faut benganabino. Il faut pas benganabino. Na moto à le balabino qui est oh que défendre maman. Il faut benganabino. Vous êtes incapable. Au lieu d'insulter, expliquer. Expliquer. Et c'est quoi que sambaka on a niveau expliquer explication même la classe ba bandaka na biso na première pour expliquer biso 1 plus égale idée ça même professeur encore comme na tableau ça explication aux 0 expliquer pour tu quoi ko fika ka bato explication c'est tout bato baza pour explication ba na pour ça ba détail ba na pour ça makelele boye la bato la terre pour na makelele ngana mkonza makelele. D'accord, taki maman Denise temena kwa taki bino loka nzete aboleli sou makasi. Boleli sou makasi. OK? Taka mwana bino tenaza patriote na mwana mboka. Naza pena 100% congolaise. Ah oui, j'ai mon droit de parler, j'ai le droit insulter na longoli langa. Ko NDRC na ko longola ngaba mona na finga no ba konza mboka te. Na finga ba musicien to swani. Swani NDRC qui na retiré te. Explication et ça pour n'angati na ko expliquer pena tala boy siko yo yaka ko contredire loba d'ailleurs makamna bina ba mboka wana ba komemna ba Congo wana eza ba merde de belé la kati eza ba complication fait je préfère kuna le makamna nga je préfère le makamna nga pour makamna ba mboka ba zoba temo ba se belé on comprendre te on sale boza ba ki bozoba boza ba idiot en fait donc je m'en fous le mamla bino bosa rana je m'en fous soki na lobby tant soki na lobby soki ni kambwele ki na mboka comme biso tout toi na réseaux sociaux za buzz je vais venir pour parler pourquoi pas je suis congolaise soki kambwele ki na mboka oh batu nyoso baza alerter na quoi ko fongola caméra na lobby na sa congolaise na étrangère na ko loba parce que je suis congolaise c'est ça. C'est ça. Boko c'est la reine insulte boko swanga te. Pobino bango kanga afini maman mkonza boka bona c'est maman mkonza boka pardon. Boye la biso explication. Faut pas benga na bino, bo c'est l'autre côté. Bon ça bo comme si politique on dit musique hein. To finga Jaël, to sala bo do na yebite na recruta bino. Nani oyo ba tunemno pa la vidéo na audio, nani a recruta bino, muto a recruta ki bino, asa mutema mabe. Batoyo nde ba fingi sisko mama bien batoyo muto a recruter ki bango bomoni batoyo nde ba fingi siko mama bien muto a recruter bino batoyo nde ba yeko fingi sapena mama bien ko rabaisser mama eza batoyo a papa mboyo bato a papa mboyo entre vous bozaka na deux on a mona ba pesa explication tout le reste botikali ben polika lokwanga bosa ma yele te la politique boyebe loko bolingite kaka deux nde balobara bien ba pesa explication oh nyoso botikali balokoso batoyo bobenga na bango batoyo so bokela bango ti 2028 bako rabaisser bino ti na se batoyo bobenga na bango soki bobengani bango te bo pesa nga raison moni batoyo yo bozwi ya TikTok yo batoyo soki bobengani bango te boko comprendre ba bololo bango pena bide ba rabaisser batuti na niveau à ses ports passant explication insulte explication ezaka te nasengi yo pardon te manike
natikali pe kosengo pardon te makambo nyonso olobaki eza lokuta yango naye koprouve yo ke okoselinga makambo ok nasa ata osengo pardon te nasengi yo danono pardon te tata moko bwa libumu munene nasengi yo pardon te donc bato bozata rejete pardon eza mpo na bino te oyamba pardon nde ndenge asengi yo te pardon eza ya yo te yo osenga oyo olobaki na rejete pardon est-ce que nasengi yo pardon natengi komono na pardon natengi komono na pardon te nasengi yo pe pardon te yo olobaki na rejete pardon pourquoi ozaki zengi nasengi yo pardon te mutu nasengi pardon ezali première dame ce n'est pas toi yo oyamba pardon nde nini nasengi yo pardon te mutu nga nasengi pardon eza première dame yo oyamba pardon nga tondima pardon te est-ce que nga na mentionné kombo na yo na pardon na nga est-ce que nga na ye ko s'agenouiller devant toi na pardon na nga na yebisi yo tata moko boye to garçon moko boye yo te le pardon eza pour la bata compréhension le pardon pour la première dame eza pour la binote bonzo yambango pourquoi comment yamino ko ba maman Denise Nekeo non c'est la jalousie la haine c'est la jalousie c'est la haine parce que na boss bino bolamuki na banzala na bino na ba problème na bino na ba piaka na bino bolamuki na banzala na bino boza na ba problème na bino na ba piaka na bino na kina bino wapi na boyi pardon bona na ibite ke ti na sana ba yindi ebele bona na ibite ke na za ba adversaire ebele na za pe na ba yindi ebele nga sengo pardon na boyi pardon est-ce que na yebi ata tatano na yebi mamano na yebi ndakuno na yebi ote na yebi ndakuno te na yebi mamano te na yebi tata na ote siko oboya pardon est-ce que nga na yebi yo na oboya pardon est-ce que ko empêcher nga de manger et ko empêcher nga na kosukola et ko empêcher nga na sona chérie nanga je me suis réveillée maman na soina mbali nanga avant qu'on a quitté la mbeto alors t'avais bien rentré na soina mbali nanga il était mon mignon il s'habille bien il se sent bien il est beau azam Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre.